toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu vis toujours en avant. balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza ya biso ya koyeba ke bozo ebele bozolanda chaîne YouTube nabino DMTV lelo toza na masolo otolingi to sola nabino to échanger nabino toujours kaka na mindule na biso webi ke polémique ebele ezosalama mikolo surtout mingi entre Fally Ipupa na petit na ye Innocent Balume oyo kutu na bitumba yango mwa ba artiste msu bazo kota yango pe mwa sima ba osala ba otindika Innocent po polémique wana vandali kambo ya nombre de vues na YouTube nde masolo yango nde za kosala ke baloba ke oyo aleki même msu pe bazo loba ke ba nombre de vues yango basombaka na bango yango est-ce que wana ezali une façon ya ko dénigrer ba o bazan la succès te na internet surtout par rapport à nombre ba vues ou peut-être comme lelo yo baromètre un topé thermomètre ya kotali sa succès à motu misusu bazoboya balobi za ya kosomba mais ce qui est bizarre ezali ke bazoboya bazangi pe mbonga kosomba alors nini ça empêcher bango basomba question mark mais le constat est que misusu bosa ba vie belé misusu foin ndenge balobaka alors lelo tolingi to ka moi point de vue ya Papi Kakol c'est bondo ya machine mwana ya wenge musique maison mère moi na Werason par rapport justement à la problématique il y a nombre de vues parce que constat ezali pe que toujours mon appelle que Werason côté nombre de vues vraiment par rapport à succès de toyebela epenza te ma plein chose ça qui pendant la période où wera beta Bercy tout ko imaginer te que Werason a une difficulté par exemple il y a 1 million de vues nesika o Innocent Baluma obetango dada nesika o Fally obetango dada qu'est-ce qui peut expliquer tout cela par exemple album formidable et Bimaki mais etikali ko atteindre 1 million de vues alors que Fabregas par exemple avec titre na Mumpe a Tenyaki yango coûte 2 jours kaka après bon bien sûr il y a à boire et à manger na makambo lande ka to lobby parce qu'effectivement apparemment ezali penza na bato oyo ba sombaka ba view wana to oyo baluka ba booster yango par ba technique misusu ezali tam misusu pe légalité mais nalingi boyo kana no yemoko se bondo ya machine Papi Kakol par rapport na masolo yango et bon na simato zonga to conclure l'histoire na biso. Je rappelle que bozo landa DMTV yom tozana no abonné te ozo zelanini s'il vous plaît cliquez au comme abonné ko bossa na te ko cliquer na cloche ya notification ko apparaître juste à côté yango et ko permettre na yo o ratara lisu te ba vidéo to banda ko tia en ligne. Suivons Papi Kakol, nous nous retrouvons tout de suite après. D'accord. Alors, Beauté Kobimisa, formidable. Oui. Papi Kakol, est-ce que sur le plan vente, sur le plan succès, aussi est-ce que formidable est la formidable? En tout cas, c'est formidable parce qu'il y a le coronavirus. Oui. Il fallait écouter terrain vide, mais il y a couti corona yali. Donc, abondina corona, til la zobuna kana corona. C'est que ça peut formidable et à solo. Parce que ceux qui malade ya corona elle a été nassi le long a été virgin to ngato comme la bamaka mususu. Donc coronavirus c'est ko bebisa nyonso. Mais le roi la fora bundi na ngo quand même Alex quand même nini ba image ba nini parce que ba tout ba komaki stressé ba tout ba komaki na souci parce que ba zo raté. Banga donc c'est ça quoi donc coronavirus a bundi penana formidable. D'accord. Alors, Batebele, le problème, si album et Simbi, ils ont un nombre de vues. Est-ce que Binope Bozomona qui est formidable de Simbaki, pour Bosala qui a un nombre de vues et belé? Oui, parce que il y a un déjà Kendara derrière l'icône a un nombre de vues. Binopo qui c'est 1 million, tu attends des moments. C'est que ça, il y a un solo. Il y a banani à l'okuta. Éviter donc
le roi de la forêt là c'est formidable na yebisi ok côté ba nombre de vies na yebité donc biso moment moi ba ko comparer sur la batte. Mais papi eza vraiment ko esika bino le loto ko loba boza bato yo borobetaka histoire ya musique. Ouais. Ok, vous avez vraiment vécu et puis vite ta fidélité. Oui, musique ndengeni to bandai na on a ba vente, na ndengeni to comme na on a ba vente actuelle. Est-ce que pour toi ba kilo ko simbi, il faut total on a ba nombre de vues belé. Te oye ba moi partie à na banda kwa batu, na ba kara batu. Au moins la musique on a bazo betango. Parce que nous on simbi te mutayo ka ngwate. Pour nombre de vues mususu batu mususu ba comment on soma la bomba vie. Oui. Vous comprenez? Net rappelle Rokenda sumbi na nga ba vie. Au booster. Au booster ba au moins ka so muto yebi pena système moment kota bino tala e banda ki a moni awa. Eza vraiment à partir awa ti awa a sombi au moins te saliba. Donc tout ça ba tout yebi déjà makambo wala. Ce pena musique ne simbi donc il faut ebeta na bakara batu na banaku na. Voilà, merci beaucoup. Donc, Boti Kolanda, wana papi Kakol, question au Batouni Zali par rapport à album formidable, hein, Dengue Bimi, est-ce que ça pena formidable? Il y a le biais formidable et parce que Ebundi na coronavirus. Bon, là, je suis assez d'accord, naïe quand même. Hein. C'est vrai que dans la continuité depuis album Wane Bima, qui est Kokuta Sousna le Kamba Maladi, on a ba mesure ni surtout au chef de l'État, soit qui au gouvernement, soit qui pour na commis battre la par rapport à maladie. Sali que beaucoup assuré peu promotion d'eni à part qu'à ba plateforme où il y a internet hein des par exemple mingi ba beta qui ba acoustique nous bazaro sala ba concert na ndenge moko il y a internet tu vois pour le regarder un peu ba fan na bango en haleine parce que ça moment moko difficile là où mokil mobimba outil ko passer donc là ça fait un peu rire hein je sais que ça moi moké papi kakola lobby que album formidable bundi na corona donc je sais que ça moi mais c'est vrai qu'on est un peu moins justificatif mais il y a un peu de justifier quand on sauté parce que l'album est déjà quoi atteindre 1 million de vues par exemple en quelques jours hein, voilà Corona et qui n'a peine noté mais la réalité est que clan Wenge en général on les a constaté na salinga personnellement clan Wenge en général oh lelo toza comme on a mingi JB Nawera mais je précise hein, clan Wenge za JB Nawera te za ensemble ya batu hein, poto boy mutu moko ya kobima abanda kolobaloba esumba bete biso zukaka JB Nawera po bango baza les plus en vue baomona na mwa mingi na kati ya clan Wenge yango so tozu clan Wenge en général de tokobakisa ba Adolphe Tata tobakisi ba Sielebu tobakisi ba Manda Chante so tozu clan Wenge en général total pena on dirait ma solo internet ya ba vue yeli penza clan Wenge te po bango côté wana neti kaka baza vraiment à la traîne ba osala pena ba vieux belete. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je pense que na analyse mususu to sala auto préparer ngo bien to meka un peu ko lobela moi mokeli kambwana pourquoi clan Wenge zo ko Rolanda te est-ce que zali problème ya marketing est-ce que zali problème ya management parce que mutoko Koffi Olomide ya zo tika lokola intemporel azo parvenir ko s'adapter na ba génération même ya lelo même na likambo ya internet wana ya ba vu comment ça se fait que Koffi s'adapte pourquoi clan Wenge ezo Rolanda te alors est-ce que internet na nombre ya ba vu yango pe zali pe na thermomètre ya solo pour ko yeba ko évaluer popularité ya artiste on peut dire oui mais côté msupe tokolo ba non est-ce que soki batu batali clip na yo par exemple 1 million est-ce que ekozala normal aux en difficulté autour de sa salle lokola Bercy mingi te ba aller obeta 1 million de vues que beta Bercy hein seul artiste tokolo ba ke oyo côté internet a obeta ba vues ba million à kepa TP Libaya Betty Pendou les 20 000 personnes bah assister à un concert c'est fallu on le félicite Koffi Olomide va le faire aussi avec concert à Paris la Défense U Arena nous attendons de voir artiste basara pe ba vieux belé quoi ba inosubi ko tomo nango peut se matérialiser en termes en nombre à batu boya ko assister na spectacle na yo wana ko laksabi sopé vraiment que popularité ezali parce que na ndenge tolandi papi kakol toujours ka zo
koloba pona ye pona koyeba ke loko réussir oyeba ngo na bandako ya batu na bamituka batu bon papi kakol là c'est compliqué na ebité soki yo kotaka na bandako ya batu po yeba musique ni babetaka kuna to na bamituka batu soko kotaka à la limite na babar on peut comprendre parce que on a toujours les kana balabala royo kango mais na ndako mutu to yeba ndeni donc là c'est vraiment compliqué côté wana mais il est vrai kande balobaka autre temps autre mœurs lelo masolo et comme mingi na mom ke ba internet mais ba te belé pe bazo ça la pena outil yango te mingi pe bazo comprendre outil yango ne ba misuba comprendre yango te zo ça ke zo pesa ba retard tala neti lelo yo mono inosbi abwaki clip na ya Holandi lelo déjà to solo la ba 4 millions de vues azo ke ne pena très bien mais au somona ke a fouti même na YouTube pour que ba ça ka publicité ya titre na wana ndenge zoleka c'est aussi une manière ya ko booster clip na ye pas seulement à la recherche ya ba vue mais pour la côté capé ndenge comment on côté kama na ba plateforme o ya internet lokola ba iTunes wana nde kaka boyibi masolo ngo ndenge koma lelo donc problème penza na ndenge to ko talela ndenge to ko analyser ko zala neti et pas ya ba kakol to lo ba na ba maison mère wana ezali problème il y a peut-être difficulté à s'adapter na masolo ndenge zo koma lelo na vitesse ya masolo zo koma lelo pour ce tozu artiste ou outil na maison mère on appelle le plus en vue ezali par exemple Fergo là azobunda bien tout le monde acoustique na sala qui ils ont évolué très bien en termes de nombre de vues mais aujourd'hui ka zappe kaka mo muke na sima ya ba fali ya ba inosbi quelque part ils ont là qu'il y a un problème managérial pe et sengeli côté wana ba me kolandela ba me ka ko bongisa je crois que et simba lango po clan wenge boyebika clan wenge za clan moko ya ba talent ndenga osakalate mais moko ba doser ka ba 12 na bango na ile kate quoi. Merci beaucoup. Voilà, solo tonga to apporter les bino à moi muke par rapport nous basant sur des propos il y a papi kakol sur bo sepeli boutique la biso like moko hein, et puis surtout bo réagir dans bas commentaires et vous allez bien mais bo s'abonner na chaîne na bino DMTV bo cliquer pe na cloche de notification ko apparaître juste à côté on va permettre bo ratara sur le remonter sur to bois qui awa merci bande kotomi battre la maladie ezali prévention de ko bunde la biso contre coronavirus continue à respecter les mesures barrières merci encore une fois de bo pesi biso mo temps bo to sola na bino to kota na bino très prochainement DMTV vous dit au revoir.